La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Nani abomi libala ya comédienne Do Maze. Bandeko nanga mosinjo ezobeta mawa na ndenge ya sese na ebisi bino bokozwa idete. Alors bozo mwana tili bino na photo ezali bongo comédienne na kombo ya Do Maze. Do Maze aza comédienne moko o ayebani, aza comédienne moko ya kala, aza vraiment comédienne ya lelote. Na si tant totie photo ya Do Maze bato pena batala théâtre kala, bato balinga théâtre, bato balanda théâtre, bato bayebi théâtre oyeba comédienne o natieli bino Do Maze. Bandeko nanga na otikela bino bolanda vraiment ba vidéo moko na otikela bino awa nga na oza nanga penza mulai te lo na oloba mingi te na si boyoka voix nanga ndenge za na grippe alors na oloba penza mingi te. Bandeko nanga libala ya Do Maze ekufi. Na okamwa komona bandeko bazoya na réseaux sociaux pona koya kofinga Do Maze, pona koya koloba Do Maze boy bandeko pona koluka kimia na yo so esengo bala ta 50 fois obali pona kimia na yo to mona basi ebele ba okufa na banda kwa mabala au bomba kimia azana kimia te mazo bomba oyo kasima moteme baby ti akufi. Alors, pona kimia na yo, c'est que esengo changer ta ba mabala ta 40 nenge Do Maze changer na yo et dépendra na mutu ye moko. Lelo na mona bandeko ebele boya kofinga Do Maze. Boyebite eloko nini oye a vivre na libala oyo autaki kobala. Bandeko Do Maze oyo abali zaki libala ya mibale, libala ya liboso zaki na papa ya bana na ye, papa mwana na ye babeba na ki, libala simba kite baboya na ki. Aye kozwa lisusu mobali mususu babala ni, alors mobali wana yaki na vi na yeso pe pona kokosa ye, mobala kosi ye, mobala lingaka yi basoki mbongo. Na yesi bino na otikela bino bolanda explication claire, na okelie ka mawa façon batu ba finga ye. Et Do Maze te mutaye na likambu na réseaux sociaux. Do Maze beta ki likambu pa ya muninga na e comédienne o bazara na e ba pire poto épargner kombo na e. Ale comédienne wana a memi makambu yango na réseaux sociaux. Bande onanga eza pasi pe mawa. Alors mbote na bino nyonso bandeko bolanda biso kanya loba na ozala mulaite na sur na otie la bino to landa bandeko mususu to landa pe analyse ya bandeko mususu lelo bolanda histoire yango ezalaki ndenge nini. Na pesi bandeko bolanda nga mbote sika no so bozali nzamba lola pambola bino ba obo soutenaka vraiment chaîne ya Xile Botelwa TV kende liboso nzambe a pambola bino ka ndena loba na bino so nzamba la liboso koti na chaîne na biso en tout cas ndeko nange sika nyonso zolandanga so nzamba la liboso koti na chaîne na biso usabone commenter liker ou partager biso na Facebook, partager na WhatsApp, partager na Messenger, meka penza ko partager biso partout nzamba lola ako pambola yo. Alors avant tokota na mozindo ya likambu to landana no pip avant tokota Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable
ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Bandeko wana bouti koyoka pibi ya Gavke, en tout cas na lobara toujours Gavke nde solution. Ozana babokono ebele, ozana maladi ozo mitungisa manango, ozo luka mwana zoya te, en tout cas ko hésiter te contacter Gavke, kuna lobiko ya sur ba témoignage eza tellement ébélé au commune 50 à 60 aux poso obota ménopause kangi aux a besoin mabota comme la Gavke ozwa mabota ya sur alors numéro ya Gavke zawana comme la bango okozala décité wana vanto kota lisusu na mozindo ya likambu na pesi mbote nanga na mama na biso Madeleine Akeita de mon cœur ici kozali nzambalola pambola yo wana pe koto to moni bongo mama na biso mama Yvonne princesse Allegria ya yo ba bizu yango wana en tout cas nzambe a pambola pe abatela o mama la ngai nzamba baksela o mikolo ebele na se na moi. Mes salutations na Linda Bukulu ya balinda et pourquoi pas na Noela Kalamba motema ya putu mashalaba. Mes salutations esika bozali. Likambu ya do maze epesi batu pasi libala ya do maze to monaki ba comédien ebele ba kendaki ba binaki ba liaki ba melaki ba sala vraiment libala moko balobaka mariage des rêves. Biso nyonso tomona na internet ezaki penza mariage des rêves o biso nyonso tomona ki na réseaux sociaux do mazaki tarakini mobile na bakendaki pena kobala na kisasa balongwe poto bango mibale bake kisasa kobala na alors libala wana esimbite ndeto oloba do mazena mobile na ye ba kabwani il paraît-il mobala bande kokosa ye mobala za marié bino mo boyebika ba papa ya poto ebele bazaka na bango sérieux mibala poto ebele bazala sérieux batambola na ba procédure ba divorce na ba poche na bango donc eza vraiment pas si pimawa alors noti que la bino bolanda histoire yango lolenge nini yango e lekaki ndeko okoti na chaîne na biso so ezambala no ya liboso okoti na Ursile Botelo ya TV osabone commento liker partager biso na Facebook partager na WhatsApp partager na Messenger nzambalola a pambola bino alors tant ozo s'abonner ko bossa na te activer biso kaka cloche à notification pour que prochainement tant ozo taba analyse na biso e komela yo sika nyonso okozala ya ontolobara toujours quand vous abonnez activez toujours la cloche des notifications alors tolanda analyse tolanda lolenge libala ya do mazeku botika kofinga ye moko ayebi eloko nini asali po libala na ye ekufa mwasi moko talinga abala po a divorcer mwasi mota nzima abali après lobi a divorcé donc so bomoni muta divorcé boyebake eza na likambo moko o elekaki na kati wana ndesengaki ba divorcé mabala msusu ezaka nango pont eza mabala msusu baza wana pona kaka pont alors tolanda nano eloko nini oyo elekaki tielanga j'aime bien partager lenga vidéo nzambalola a pambola bino tolanda mande yako ya poto si bazaki ne mobala ta mukomota kenda ko découcher ke olana ndaka mama bana na ye moi 2-3 jours rien maman bana pe je crois pas que ne dobi ayeba makambwana je crois pas okay. Parce que soka yeba ngaka nga même ba démarche na mukanda biloko nyonso tuana ngaka ngata parce que mobali na poto zela marché mobali so azana mukanda so aboti na yo quelque soit aza marié ou pas ozo mukanda na sima mwana yo bon so mobali azaki mukanda na sima mwasi na yo abala liboso quand on est dans les vidéos sur Zandeni, mais quand on a ébi mobile soit à mukanda soit aboti na yo ozo mukanda. Hacheme, nakolo banana rendez-vous na okota s'il vous plaît 2 minutes ka. Loba na okota. La réserve zela muke loba ma chérie. Loba Hacheme, bonjour maman, bonjour à tout le monde nalanda ko mingi Hacheme. Ngana ina loba kaka par rapport makambu yo ndek balobi ba elio ba problème yo yebi to liboso salaka. Na mibali oza un problème ite fait mais makambu mingi eza wana eza ya lokuta allo zela muki loba joli loba mutunda zo benga nga lingite na loba yango zo benga
te loba tiko loba zo bano mabete loba ma chérie. Oui, mutunda alingi tena loba na live yanga zo benga nga po 4 en fait. Ah loba na ko bulanda. Donc ndenge balobi alingaka sala mariage na ye na France pour afanda na France pour Arma ya na France eza na lokota Arma déjà azwa déjà mukanda na France par rapport à moi sini wana bibi si baboya na kala azwa déjà mukanda par rapport à bana ndenge baza na France azade na mukanda France yango na mukonza mpoka ye mo ya mata loba ezate ndende ko wucho mata lobi alobaka te do makambe beleza wa eza archifo mais na biso basi en tout cas muto olinga kinde ko bala yo il faut kaka olandela muto wana bien oyeba parce que makambu mingi eza izoloba mawo eza lokuta yebi Arma yebi Domaze na yebi aza comédien na biso ya Congo ya congolaise ndenge totala bango na ba théâtre ah oyebi nde Arma na yebi to sololaka omoni donc na yebi aza ni mukolo ya ndenge lobi alekani ba 45 mais makambu na bango mibale ka mutu ba yebi au fait azade na mukanda na ye déjà ya France azwa banda kala au fait et bon Amande yo yebi ayebisa kilo kalinga bato bazara tout autour à Domaze ayebisa ngo abetela liso wana isa vie privé ne HM wena côté zate au fait ngana loba onga na yebi ke azade na mukanda na ye ya France banda kala sa zwango par rapport à bana nini nde bazaka na France mais na bibi bakabwana déjà kala omoni makambo eza un peu compliqué bango mibale kaka Domaze na Arma ba yebi makambo yo fait mais bato bibi balobi batikala jamais ko kabwana na bibi te bakabwana HM moyena confirmer ezate menga na yebiso ke bakabwana na bango déjà tia kende ko bala bakabwana déjà na bibi na kiti na yonka ndenge na loba ezate ke basala mariage civil na Domaze poazwa mukanda awate azade na mukanda ne ya France banda kala esa zwa merci HM to lando na se merci mais confident ya Domaze aloba ike confident Domaze lobi alobi bo auti abini auti ko solola na Domaze expliquer nga ke soki baboya na mobali po mobali azolinga basa mariage civil Domaze aboyi. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour maman Chen, bonjour tout le monde bazali. Na lingine intervenir maman Chen ala dape ba lève trop. Merci. Yado, omoni fio a bien ça fait leki na ye. Na yebi na ngate so pas leki na ngana landa émission ya Domaze pas ado yuwe. Alantaka je crois pembe donc de moko na ngake mingi depuis kim. Domaze mo ga lobaka boyi mama Chen tango ay poto ya ibarate mo bala balo la kim ay barate so bozo c'est émission ya do monde. Non mo bala ayaka ko yebela ko awa na déjà na c'est pas que zaki na c'est pas moi. Non. Ba tanga poto ba fana nda ko mo te mama Chen atika Domaze pas pire ça na mo be pesa no va tanga apesa ka pe bota tanga ko bona na bosani. Mobile atika ka pas pire serre parce que mobile zaki marié na moi sona na ndako moi ni madoma za quitté ne Domaze tanga ye ko yebe zaki déjà tout temps zaki déjà na zemi mais ndezala ko komi poto no go sali ba démarche apikanda to la délé moto ye ko yeba déjà que mobile aza na moi na ndako yo za déjà na zemi enfin da pas ya pire serre wana Domaze tango aye ko découvrir yebisi ba solo na mobile pas ye da ko avouer vérité que non aza marié aza moi azaki sur na choté parce que azaki déjà na zemi et puis déjà so commune sur le terrain ayeba déjà bakatiki na Domaze bombate la fille ona so azali ke Domaze na boni na ngate mais tango ayo bakeo Domaze bote moi boso ayeba kita bote moi mi bala ebite moi mi ça tout c'est faux et archi faux mais mission ba archiver ça yango ngape na okamu Domaze yaki ko ye ba déjà je crois que la kana moi na moko entre mi balé peut-être ayaki ko yeba nande yaki na ko décider mobali tala ka oye poto mobali ko so na aéroport yebi ke oya na ndako mobali mais mobali ke tiko pas pire c'est ane mo déjà mobali ya pire wana ba solo laki okomya ko fana wana za choité mobali za parce mo ke ne kuneza te ne Domaze ke mona ke akota trouble na kati libana ya batu parce que moi sona liboso libala Domaze maman na zaki moi mukolo par rapport à Domaze ne Domaze ye moko Domaze lo baka ye moko asana banquette amina banquette c'est encore ça doit maman wana ye moko mdabenga maman wana asena ba pardon asiskiza peut-être ça ka bino mito na déjà sorti parce que déjà tout est boti asena ba pardon ko kabola bino tenga na tiki bino mais bana basali na ndenge pe yena maman ba ko kuta na pe ya ko sala ke bana ba ye excuse ba ye bana mais on le bake maman Chen et le bino ata yo moko lo bake muta boti moi liboso mi ba yemisa Domaze atika ta ko remarquer que 24 si 24 bandola na mobile ba na c'est faux ba fanda ta ko moroki
neti nga alobaka mama chem eza barelation mosusu selon mona alobaka mosusu na vie non peut-être aza ndenge apon aza pon nzambe autilisaki yo mpo ya poto voilà voilà bongo neti nga mona aloba na famille munene na poto mais na ya poto na nzela ya famille te na ye nanga poto na nzela mobali tabekisaka mpe mobali abalanga te copain copine kaka donc mosusu aza na ekport ya vie na yo ta mosusu nzambe asala kaka ye ndasala okoma place wana kokabona ya domaze so na tonto ama oneti nga namona yango grave titoma bakopina bango kabona esei nini po libala lelo koki obenga mpe mobali wato boyi te ya mabe nga namona nde bacomédien na biso so neti okabona mobali okomi kofinga mobali osala baleve otofinga obisa bavideo ya bitakala wana te eza mabe mais nde namonaka yado je ne pense pas qu'il y a encore un niveau qui a fini à y avoir sa bêtise, mais je ne pense pas en tout cas dans le lien boulot. Mais je bakaboni. Donc on dit on a un moment où tout ça harmonie boli, on a encore bien mon roi, mon dit, mon king, mon tout, et ça va comme moto sur nos mabibali. Je suis mis dans mon tout kaboni. Oh. Nous le que tam ça quand des comédiens ceux qui balinga na mobile na boy na ngate so mobile ado mazi papa amana suka zaki na hosta boy te wale tandika te na ba pona do na dinga ya do makasi na dinga vraiment do mazi mais ko kama ado mazi na mona na ngo grave so akaboni seki ayebi de pourquoi ba kaboni seki simbi peti mobile wana za la marié ou pas yena do mazi etali bango te etali do mazi na relation ya moso ate do mazi s'engager que pas mobile et simbi te mutu ya trafic chemin et point bas ya do na dinga ngo makasi na mona une fois na ça c'est le gars fona zala la musique faut ça na dena bien mbote na ngako magasi ya do bisous ma chérie bisous ma belle bisous allô Rocky Balboa allô Rocky allô Rocky Balboa zo yambate allô Yvette Dielungu. Allô? Fantasia, vous avez le droit à Bakissa? Allô, Fafa? Oh. Oui, pourquoi Bakissa quelque chose? Il n'y a pas de temps. Ah ouais, donc makambo yado. Siko, nalina ye baba boya nito bana matata. Baboya ni do maza bengani mobali azongi na Suisse. Mais au moins siko bata théâtre bon courage ya do mais ki peka zali na ye o bo lo baka ndika ba lava baza. Ba mi balo bo mesana déjà. Ya do alo baka te mais so moni pe kota mi bale simba te loka ya Johnny azape azo akoma na mwasi na ye donc simba le shooter donc oh on a Johnny na ntakala. Loka ya Johnny pa koma na mwasi na do. Loka ya Johnny akoma na mwasi ne e simba li sute. Koso azaki su na mwasi ne amazune ya Johnny. Mais siko na zo mona siko na mutana théâtre kuna ozwa nani. Lava ki peka pe kuna kenda na epso pe bangala kuna na kachi kuna sope na mboka didu kuna kenda. Ko batati eto bazwake le soute siko do na moni ya do courage kaka soit divano peka za suna Kinshasa te azali sukuna te po batati eto babenga ke le soute koma so na mboka nini ona kuna kota ba este kuna kenda ouais azasuna kini te okay siko so moni ke ezo simba ndeti ya do zalaka na makasi kana maya malili. Donc pour na moni ezo simba te ajam na lo baneza kama makasi na mama ya malili ou bien azu mogondo loko aza na ngola e facilité abengi mogondo. Merci Fafa. Allô Solange. Hey, bonjour Hachem, comment ça va? Bonjour mère pour changer ba profil mais non na changé juste le téléphone hier na deux profils des TikTok nga na faux compte te na ebikunde basala ngote. Alors Hachem, pour cette histoire de bonjour tout le monde, vous pardonnez nga bonne manière, vous pardonnez nga.
Oui, nalina lobakaka, nalina tuna, yango bata théâtre, balinga kusaka, bata théâtre, tenga benga bango théâtre, te parce qu'ils a théâtre te, ba comédienne, ba artiste, balinga kusaka n'esprit, ne soit mon absolu quoi banamike. Basa ni mère. Yé penza domaze, azalaka na France. Soki na Belgique ou na France? En France, en France. Est-ce que vraiment, na titre na ye comme quelqu'un populaire a koki ko se renseigner te na moto azobala azolinga yanga pe na loba na début mama ndenge to vanda na niveau bango bazalaka wana bazaba to bayebani sama ko linga n'importe qui achève ça ba renseignement uti na source ça faut s'engager ya ndenge to vanda basala ngo na nko ba linko vivre na concurrence azalaka na mobali. C'est ça, eza vraiment ko parce que ye domaze aza mwana mukete. C'est déjà une mère. Muto amema kiye. Déjà akosa kiye. Tolo baka akosa kiye po bazalaka bazalaka maele te bakosa rabango. Mettez-moi comme déjà na poto avant di na poto. Maman quand même. Suis ces amusikate. Ouais. Tu sais ça ngana vanda comment on peut se déplacer que les ratina mboka wana mais mwana mama ngana benga ko wapi oyebisika na bengela kuna na mboko oyo ndenge na vanda na yebi kutu mwana mobali ote soki ndeta linginga avant même amata likona nga il faut na yeba vie na ye passer na ye mama ataka pona ba maladie soko lingi ko yeba te passer à mwana mobali wana ou bien mwana mwasi wana pensez attaquer y a les maladies qui existent. Non. Moi, je suis pas d'accord. Na moni eza lokola lignée na ye. Elle aime faire des bêtises, des erreurs comme ça. Balobelake parce qu'Azarasu vraiment n'a pas jeté. Parce que ndeko na bango oyo bambelaka nanyo gouverneur. Tuyo kake na makamba buzo baboete. Fatou miracle. Non, Fatou miracle. Pourquoi Fatou miracle akenda koluka mibali te na pays nyonso tout kaka po bala? Est-ce que vraiment o ba ivoirien balobi eza vraiment nécessaire car faut ba benga yo mwasa libala pour ceux qui sont bali une fois yiba ke komami na miso nzambe erreur basala ngo defate o eza erreur te alinga ki koyeba vie ya mwana mobali ote ou ayeba ikazana e marié parce que do mazazana ba fan partout ayeba kinaye donc o ezo komela e on peut te dire que c'est injuste mwana mobali wana a memango na toile mais elle est responsable de tout ça. C'est tout ce que moi je peux dire. Merci mais Naina question moi aussi s'il te plaît. A marqué Bouzoba ya do et tout mi ba est-ce que banda ya do aya denga pesa témoignage ya mobile ya papa bane est-ce que to yoka ina makamususu à part oyo ezaka deuxième to yoka ke po batu nyonso ba leki mais deuxième déjà comme belé te maman c'est déjà beaucoup non c'est beaucoup deuxième comme déjà madame arrête arrête erreur ya une fois bango baza nga peta na bandaki mission na bandaki yango bongo na bina ba niveau bango bazali baza bato bayebani baza na ba fan partout pona kozwa contact ya mutu pona kozwa nouvelle ya mutu babenga ngoni pona kozwa ba renseignement les informations voilà. Ba information ya mutu eza jemuke exactement asa mukanda mama moi auto lobango ana téléphone a bengi son Angleterre habitué mazaza mukanda est-ce qu'on est ko se déplacer qui est même na Suisse na mboka na place munde ko na vandaka on peut pas se familiariser na moi 2-3 personnes à ville wana ba ofungolo pe exactement on a raison musu ya suke ka ke era yoki ba boyana asuki wana ayoka mama Fafa, eza bere o biso kasi tozo sala tellement to lotaka ndoto ya mariage. Tolotaka ndoto ya mariage, ndoto na buto H.M. se présenter au quotidien mbamona ndaku bana bakoma benge papa bovandi mbala bo bandi kobota. Oyebi ata mutango te. H.M. attends.
Maman, Azamuto est pas caté. Toza d'accord, tozo condamné été. Mais ce sont des gens publics. Bazab exemple. Ba nabiso balatara kitoko po alula kamutu moko na télévision. Alanda kanenge muto ana tambolaka. Tozo condamné été un ou deux. Biso tout ça la berère na vie. Mais ba erreur wana et dabiso poto corriger maman. Tozo condamné été. Ça on sait. On va pas on rentre pas dans sa vie privée. Mais tozo loba, maman nga na vandara na Suisse. So muta linginga ataka na Fribourg na vandara na Lausanne. Na koluka na ye baba camarade na ye. Na Fribourg kuna parce que Fribourg eza kanto musoso. Nga na zaka na kanto a Lausanne na komina ya muke a Lausanne. Na koluka na ye ba ataka muto azolinga nga pembeni awa na Christier. Na koluka na ye ba moi mobali wana na ebiete. Vino ezandeng na bandi na pa na emoko sima na kende koluka bato ba ebie na bandolo ba parce qu'on ne sait jamais bango baza bato bakosa la berere wana te non ce sont des humains to boité mais une fois ça suffit il faut do maza moi si mon malamu azamuta ba bezité azamuta désordre te mais elle doit faire attention na mibale ko bazo poussa na pembeni na ye il faut se renseigner car le mariage, ce n'est pas une assurance en soi, mais il faut qu'on se renseigne, maman. Nga na ko condamné do mazete na ebi ba œuvre na ye. Maman na bi pété ko condamné mais na mukusa to ka abeng sa mogodo azana ngola. Mais non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mogondo alikamnini. Mogondo ko apporter nini. Azamuto yepe na ebité vi na ekuna mais non. Elle doit rester tranquille et réfléchir. Parce que ce qu'on a temps pour réfléchir, nde mutamala makoko tana vina yo. Parce que makanisi na ezana on a kata embouteillage. Na ba souci o ba so na miniature. Il faut qu'elle prenne le temps. God, merci beaucoup pour les roses. Merci God beaucoup. Is my everything. C'est ça merci, ma Maman Solange, merci. Merci. Ma Prudence. Bonjour tout le monde na panel. Bonjour. Yeah, maman déjà côté lobby que dommage yo ka souci ba otsaye na ba miniature a yo ka souci parce que déjà comédienne. Ale ka dala ba miniature rebelle ba tchakaye. D'accord. Problème eza awawa, toza quand même ba toza na sentiment que oui dommage lo baraté to yo ka na problème ité en tout cas za la pena calme na kwenaye. Azara calme mais côté azo ke ko détruire ba mariage. Mais pas calme mususu pe mona mutalo baraté na sa calme ana azape hypocrite. Mais oui. Ko elo mo zo la sakate mutu a lo bakate aka bien te. Quand na sa ko lo bana été trop côté le demaza za la mutu ba problème ité mais na seka ya ko détruire ba foyer bato. Na seka ya ko lo bana été a osamaka mususu na sewa na pe ezape ya malamu te. Parce que soto bi ke domaza yebite mibali bazo kosa ye domaza mwana mukete. Toke na ya Johnny Tsaka la Kishasa. Azalaka ye Johnny azaka déjà na mwasi mais domaze a traumatisé peu foyer Johnny na mwasi na ye. Woo! Tozonga na Kishasa na. Dans théâtre na ba ntaka zana mwasi na ndaku. Azaka na mwasi. Azaki na mwasi na ndaku te. Azaka na mwasi na ndaku te mais azalaka na mwasi na ye confirmer so fa ye banaka. Ya Johnny azaka na mwasi mais domaze andako beta na ya Johnny. Toke ona oya mubala utoba la Kishasa abemie na poto. Tolbi ke jo maza yeba kite. Ye baraka te ba bido maze ya ye baraka te. Johnny pa ye bakate. Ya Johnny pa ba ni ye bakate. Do maze ya ye bakate. Ya Johnny ana mwasi me mwasi azaki na ndaku te. Yango tozolo ba fafa. Ayeba ke ya Johnny azaka na mwasi me azaka na ndaku te. Ye pa chaka mutu. Mais bazaki na milia théâtre oyeba ke président na biso mwasi ne kingani tanso pe bosola boliaka bosola ka bosekaka. Mama Hachem na biso. Balobi, ceux qui déjà osu kou ya liboso, yami bale fait ça la nini, ete ya yo. Tolobi ke, mubali o abengi saki na Kishasa, do masa zala ki ignora, yeba kite ka balande to yo ki entre guillemets. Poto yebi pete, au fond soka yeba kito yeba kite. Toke de ka na conteste ok ayeba kite. Aye poto. Mubali aye ko s'excuser na mwasi na ye bowe na yeba kite. Pourquoi olinga erreur wana o esalamela ko na mubala mutu o yeba kita kosaki yo? Et zongelo sur na deuxième mariage na yo. Exactement. Et rezo na deuxième mariage na yo. Faut ça la quand même prudente. Exact. So luka, loko na wuti na mariage moko ba kosa kinga na ko zonga sur na erreur wana te. Et mutazo ya ko engager pa nanga. Faut na luka na mener ba quête nanga.
na okende ka na sentiment te era benga ki monseigneur kuna eba lapa ki ve na bango kuna ça veut dire monseigneur ano benga ki o sala ki ba enquête na yo bien o moni kaza pur aza peto yango bengi monseigneur soko sala ki ba enquête o yo bengi monseigneur pourquoi parce que deux mazaza na poto mubala za na poto aza na plein de facilité au sa ba enquête na ye ba relation o na lingana sa engagé eza relation moko eza sérieux aza mwana mtito na ndaka te mibali bazo kosa kosa mama deux mazaza na mukolo era pocha komi na bana faza la sage quand même en tout cas on a condamné te bateke mubali oyo ayako kosa deux mazaza mwana mukete mubala kosi puida osoli kitoko makasi magnifique maman merci beaucoup bon mazaza na expérience a kolinga mibali banana Afrique tina poto une expérience makasi merci maman Frida merci beaucoup maman Prudence vous êtes un amour les sentiments on met ça de côté les émotions on met de côté il faut aider ces gens-là merci beaucoup. Allo maman Giza, la Giza. Mutamata liboso Bwengo. Allo Bwengo, magi la Giza zela. Etepe Bwengo. Yonde baemba. Etepe Bwengo. Longona ngana bato yo. Bazalaka infidèle na bolingo. Paolo Kese. Wana koste. Ezate wana nani. Wana zaka nani na wenge. Zaida nyango. Adolphe Dominguez. Bwengo fungwa micro Bwengo Etepe Bwengo Bwengo kimi amate par hasard maman la biso la Giza oui bonjour ma vie Roma bonjour mère bonjour banderonio sur na ligne bonjour tikanga yoyo sekani bonjour voilà ngai na tuna ma vie Roma beti li solango kitoko tout ça. Mais est-ce que ba pesio sango ba kabwani pona nini? Pona kaka ba alingi ko bala. Ba kabwani mobali mobulu et comportement mabe. Mobali comportement mabe. Ata ba camarade na ba ndeko ne ba na quartier ba ba kotele awa baza basi na ete ba solo la po ba na quartier. Musu pa za fille na e, musu pa za petite sœur. Ba kotele na cadre wana. Mais basi ba ba fi ba na ni ba fi ba makamna ndako. Mobali a comportement mabe. Ba fille batena pembe na do maza comme ça ba makangu na ye et puis bandimaki pona ni bango pe tozo kende ka papa bonjour mami za bomanga mais la tunika te moninga zu mobali ba lobi pengia lobi ba lobi pe magoda ma kokarate oyebi Megi mamiza oyeba live auto saka liboso wana il y a un an passé oui ezaka na bato supe balobi ke ono mwasi anepe ko déclarer kokombo mukie na tuni yango pe fi wana oui eza kutu tangu bazaki matata na mwasi ndenyo ko déclarer kokombo non moi si à liboso supportaki tout ça mais mobali oyo tangu bakoyi matata tangu moi si akoti na France azwaka moi jeune fille moko boye jeune fille wana ayebisi mama na ye mama ngo abengaka mingi pa pingila mama na kombo na bosani jeune fille wana fezala u bakendaka une fois u na yebite ayebisi mama na ye na lingi na ngate mais na koyebiso jour mosusu est-ce que zalaki pona yango na yebite moi jeune fille moko boye mami zabiku kozala na mémoire biso tosala tema be mission ebe makamusuku tobosana ba détail mosusu te wana tokobosana te fo koyeba po ani mutu bakabwani est-ce que mobali ya mwasi a trompé mobali boye wana nga na tiaka ngo na mutu ozomona momoni sikoyo bibi tanga yaki asane moi jeune fille voilà azo supporter ayebi nete après male mais gugutu eza ndenge nini peut-être ya wana kimaki na ye bon bakima ape mobali mpona gugutu te nga na ngi naloba boye mpona domaze bakima mamiza basi bazala na molimo apite koleka mibali oyebisi oui mais boti bana 3-4 oso mesani na Jérôme oui so mesani no bongo sikoyo okende boyo okuta susu eza ya munene après un mois ekomi na ngo mukie gosani ekoyi maladi voilà ngana ngina bapona nani domaze ngana zo mona on dirait domaze
po tozo condamné yo so zwaki ku ozu suku ngala zo mona domaza kendaka penza te na Suisse amoni penza kenda kweza vide parce que bibi ayaka na ye na France awa ozomona mais biloko ya mike domaza yebaki te oki adefa baniongo azwa bambonga voiture tout ça peut-être domaza yebaki te aye koyeba ngo nda après mais pona yeba découvrir on a des missions ende ba na témoigner ouais voilà mais pona koloba ke mobali oyo azaki na mwasi te ngai pona ngande nazomonela domaza kindaka penza Suisse amoni penza ke ndako eza vide mwa bilamba mwasi ou bien se longwa nango amoni penza ke mobali oyo na mwasi wana bakabwana ozomona place wana tokoyi ko condamner ete nde biloka mike bon aye koyeba ngo après asala boni bon domaze boya ye parce que azavuma mobali mabe lokuta makambo nyonso ya mabe eza na tato yonka na ngina loba boya ye na libisi yo oyebaki te parce que fa fatiko seka te soki botali ndenge nazolobela bibi asalongwa na ndako wana tokende tozonga bibi ah oui bibi vraiment alongwa na ndako wana eza te ke mobali ya liboso amemaka ye bibi alongwa te na kolongwa ya libala mama miza bibi alongwa te na kolongwa ya libala bibi akenda abimi na ndako akei koluka vi na France ebongo mobali ya korejoindre ye projet na bango ezalaki bongo omoni eloko esala eloko elukela bango baproblème mpe su yango wana nyonso wana toyebi kasi te koganye bambongo ebelebele na poto bambongo mpe banda tobanda koganye tobonga mpe te maviroma mobali ya liboso amemaka domaze akokaki komemela ndako na ye te azwilaka ye ndako mosusu mais oyo ya précision nango te ke domaze akenda na ndako wana etu en tout cas badetail wana nga na nango te mais sikonga nazokotela ye analyse osali mpe eza bien soki ndeti akendeki te na ndenge na ngai nazomona ke ndako wana ezalaka quand même vide mwasi azalaki te mwasi abandaki koyala mosusu mwa vacances aye place wana mpo na ngai fe ezala kenda il faut mobala alakisa domaze ke tala azalaki na mwasi tokabwana soko ozondima te yaka ntina ndako yaka vérifier ah oui akoyi mpe kosala bilamba akitisi na cave azwi bilamba atie na sachet akitisi na cave voilà ozomona tozala bakava minene ngai na cave tala monene lokwa chambre exactement biso mpe na Suisse eza bakave na biso ezaka minene yonka na ngai naloba bon bilamba basapatu mbangu wala ju wala sapatu ezokuwa na escalier mbangu azokitisa domaze akomi na très ezokomela 2 minutes azokomi na gare wana azokita na babasket abana ezokita brukutu voilà donc akendaka fafa makambo nazoloba na okosa te akendaka ntina Suisse ndako amonaki vide me bakabwani na makambo ya oyoyo ya mabeko oyo ntango babalani basekele nyonso eyebani ngai na condamne sikoyo bango soki ozwi mobali ubi ozwi mwasi mingi tokotia mobali atotiaka na mwasi bino bango bacomédien lakisa mobali yango lakisa mwasi yango parce que soko otali bien domaze abombaki mobali oyo makasi ozomona fallait pas bomba po biso boye toyebani na biso te tobombaka na biso te ozwi mobali na yo oke olakisi bakopine nazondima mpe te ke bakopine ya domaze bayebaki mobali ondire bamona ye kaka ndenge biso nyonso tomonaki ye mwasi ale kuta bobi mobali ntina suka alongoli bakamarade na France na Europe na Amérique bake libala bakebo bamoni eza ale bakomotonge ozomona mabe eza mabe ndenge wana nyonka nabengai naloba domaze boya ye kaka aza mobali mabe kolimbisa ye te boboti na bino pete oza mpe na bana na oyepa na bana na ye tika ye aza na banyongo mpe ebele tuso ya kosambwa pamba tika ye ozomona en plus nangi naloba boye oui nangi nabakisaka domaze oyeba ke babali yo na bambonga banyongo eza libala moko kitoko te oui mavira mauto olobango adefaki mbonga mama moko na Suisse azwa mbonga voiture nazokosa te fafa ma prudence na okosa te oui
HM déjà fait la Solange ya solo na maman na benganga mais boya ne ole ka émission benganga na privé to solo li avec ça bango ba intérêt bango so na 6 bazoka moi ne aki obala na Kinshasa bango so pe bazaki surpris baoka bonjour eza bambongo moko masumu ya wana libala no ekevma kitoko te bambongo ya kodefa wana defa no na banki kodefa na mutu po muta bando loba banki bando zwaka ba lettre yonka na ngai na loba natiki bino excusez-moi na kopela bino anecdote moko muke une Ivoirienne. Donc, non, prêté. Pardon, vite fait. Ah, Maman Lusuna, bonjour. Bonjour, ma fille. Bonjour, Maman Lusuna. Moi, c'est que reçois bon na banque. Yo, nazo ba pona moi na moi ce aza Ivoirienne. Azu ba nyongo na banque. Ake ko bala mobile na Côte d'Ivoire. A mon chic Alexa ki ngoti na nino na panel. Babala ni azu ba nyongo et tout. Pose yo le bin bon a ko defeza ma ya on a peu exemple. Tant ba komi mukolo mobalaya ça fait donc après une année ma camion sorti li mobalaya obi que mobala na suka na aéroport ya Roissy Charles de Gaulle abimate akima mwana mwasi na kaka na aéroport Dembo amuyibi voilà c'est juste pour na oyebi so ezala ya banque ezala ya nyongo ezaka mbongo boka ngape li solo la le bana ra mwana muketo kala muyibi moko ya quartier Tile lo mkwana na tuni ya yango babi azalinga ibongo mwasi o baza bakoma na bane bele le ba libala ne umeli kana mbongo moyibi via compliqué vous comprenez via compliqué pour na koloba na ya moyibi te za voilà exactement omoni la même chose il faut na bandana na mobali o pour na zotala elongi na ye eze longi moko ya bato batiaka bato tia Obiko mibali ya ba professionnel ya croquer basi baza na bolingo bazali mibali wana baraka na maloba moko ya kusakana te ya grave ya wana bino ba tonton Jaco baza na maloba HM ko ba tonton Jaco professionnel soka zolo balingala il faut français ko leka lingala na mingi ba ningi pe ba cravate awa Maman Lusuna non ebisa uti surtout na France awa bo salaka attention nesina ebisa bino avant kende na mutu dalibala kende na ye na banki na ye loba na ya tu na yo na mis na ye ya loba yo ozo lobi de makambo ke musala asengi historique na ye ya compte na ye atuna banque est-ce que crédit na nge sili toki azala ngote banque aloba tel crédit wana yo so yebi ke azaka na crédit te mais il faut qu'on fouille bien ba papier nyoso mingi bazalaka à partir à boîte à lettres afungoli ba crédit pa nyongo ngandi a pasoli a boaki na se ba mataka ngona ndako te n'importe ba professionnel bazabo aza mobali moko mabe parce que raison ma Lusuna surtout ba nyongo si tout ba nyongo na ebisio oko ba yo mona ka yo ana ezuli bala osali feti munene keba oko futa nyongo mwati okamo exactement ça mobali o vina ye eza mabe na histoire o asala ki mwasi na yo na bibi ndenge na zoyoka si na landi na histoire o ya Domaze liboso asalaki erreur te parce qu'elle était consciente que mobali ya mutu exactement aye na ona ndaku etournele en vinaigre siko problème ezali o na mobali oyo mobali onde aza dangereux kole alekaki Domaze na mayele aleki déjà mwasi na ye bibi na mayele po na histoire o ba victime ya mobali o bazala bibi na Domaze comment yo mwasi peu importe boti na mobali bana mobali azala banyongo bino mbaye boza banyongo bon yango mobali atinda obokelo sa divorce yo ndima na sens mais la kanga micro marita loba kanga micro na sens nini yango yo pena mwasi ozala mobali na yo po banyongo bo sala divorce po na baba bo futa banyongo wala obike bozo na oki kotali na zo comprendre en route hein quand on a papa bon il a raté de sa défense
Pour la tofu tabadi. Na badi divorce na badi tout ça va divorce ya mutu. Ça la vie na ye. C'est ça. Non, maman Lusuna, excuse-moi, pas na biso na Suisse, ezana eloko moko, tia lobaki na ewana ayebi pourquoi. Bato bazar na ba nyongo, des fois, ils préfèrent divorcer, nyongo éthique à la côté moko, comme ça, l'État azwa oya divorcer en charge. Pas na biso to ana système moko, ezandenge moko na Suisse. Mais la bande ya sala ki on ndenge ya stratégie, à visa qui déjà domazé bandakala. Ah, voilà. Wana zasio, L'air azali koloba na mwasi wana donc azalaki deya na doma soki bafuye baokuta libala ebandaki exactement parce que soki ye alobi ke nyongo ekende kote moko l'état azwa mosu en charge est ce que oyo batikaki na charge na ye afuta bandeko wana bolandi discussion to pe likambo nini oyo elekaki pona libala ya domaze ngai lo na loba kaka mwasi ye moko ayebi nini oye a vivre na mobile na ye lelo atato matina ba live toye tolobi mutu moko te andimaka divorce ka pamba boye mwasi alingaka honneur ya libala mais soki bomoni mwasi andimi ko divorcer andimi soni andimi humiliation ya divorce andimi yango boye bake asupporter ebele yango andimi nyonso wana. Alors courage na domaze, beaucoup de courage, nzambe a pambola yo. Ndeko nyonso koti na chaîne na biso, abonnez-vous, commentez, likez, partagez biso na Facebook, na WhatsApp, na Messenger, tira biso ba j'aime, yango vraiment toyeki ko partager elongo na bino. Bisous, bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xilebo Teloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.